Donc au monde a boyé bimbilo na ye tant ozo benga moi si ya président na ngai Ferrigola o nga mokala na ye. Moi ça zama ex. Donc au bengi ndumba. Je ne pense pas que donc on a autre nyonso. Je me mets tout à couper. Moto a dit moi si ya Ferri ba ya ndeti man qu'expliquer nga zakande ni. Au monde a na nganda na drogue. Au monde a un nzela qui n'a pas sengaté, n'a pas orchestre n'a pas raté, n'a pas non non appareil traité. Oh beaucoup monde les a caché ni na lunette noire, na foulard. Depuis matin là. Donc tout va comme un bon. Donc au monde a ma colonia qui toko, au monde a santé na ya basa qui toko, au monde a des lesbiennes tant tant on va péder na simadi. Non, s'il te plaît, que sauter comme ça. T'es trop solide de tout sauf rien. Yo monagi ampaka. C'est tout solide de tout sauf rien. Des propos tennis à langage que son auteur. Moi j'assume. C'est ici. Peso somo moi si faire chanda comme des binzo tourner zate. Aucune réponse à wana. Si faire chanda comme si faire fille sans passé. Mais là va plan na yo, mais là va plan na. So yo zami na mono sombe la yo. Li solo ya obete la neba. Ah mais là va plan na ye. Comment li solo obete la neba le batam sur la question bazala nduma. Ngana yebi en. On a beaucoup qui sont histoire. Première femme, première musicien, sa femme elle était petite. À Kinshasa, moi je suis tombé là. Je suis un peu comme moi. Ça c'est ta 5. Il y a même ma maman. Ça dit ceux qui n'ont pas droit de réponse, je viens vraiment. Je te réponds poliment et sagement. Parce que na banda ko tsayo mère pena likolo ya mama ko moni pena likolo ba sero nyoso basala ka banda mère yo pena na tsayo likolo wana meto longo di no place wana so no kiti banda to yo mais yo ko pino mo lo bena mti hotel mate bino za la raza kita banda ne bata TikTok basala ka batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine ba lingambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et c'est mon officiel plus télévision. Hein? C'est l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie Moto. Hein? Topé Sarah Moto, so topé si moto. Bato batala biso bazong Sarah lo. Poto bomomo to na biso topeli Sarah. Vraiment un grand merci na Armel Ombo qui est derrière la caméra, papa kanda.com. Après ça on bote belé, pourquoi pas na Berlin Vengametu. Ngamete c'est ya kubeba c'est ya kupola mabe c'est mabe na pese bambote belé Jones Tumba na pese mbote belé quand prêtre Maya Moto hein le grand Maya na pese pena bambote belé donc le seul griffe to la to kalaté pourquoi pas na général manager Clovis Fimpa bambote belé na pese pena bambote belé motema mama Doris Fimpa na pesi bino bambote belé na nga moko te to solo na bandeko na nga tozana ba na plateau ma deso bana côté la fille papa awachi basu to partager plateau moi par rapport ya marambo etali ya monde to solo la ah je sais pas si Armel a déjà pris abenda biso bena biso tout Armel zelanga biso nyoso tout. Bonjour la famille. Ouais, bonjour Nayo. Donc comme so de la presse babi yo spenda yonde makambo. Donc ba oyo ba vimba ba tolo ba choko ba vancochère donc bozala no mukie donc isika ya kozonga isika ya bopemi poto ya na moto to pesa rapé mai ko bomela bozala na kimia leo na osimba na ngape na bino belé te pona mo bolela trop donc makambo bo bandaki likelemba ya demi tout yango ego mosala bo
Likelemba demi-tour. C'est-à-dire aliaki koto alimi balia koto ay bandinga ko futa ngote mo feri ko la baki même ya batmi balia o mela kate pa bunga musazo kanisa kotsaki musazo kanisa pe kuna yepa kuna okotsa e ayi on se retrouver dans Mariano. OK. Awa Chibasu. Crédit et commence de la presse, je te salue affectueusement, je salue Madé Swabana, je salue. Mais moi volume, hein, ali ma chaud. Dans moi cité. Ah. Dans moi cité. On peut comme ça mon balité. Dans la lesbienne t'es na zanzele. T'es siko yara mona suka. Yara mona suka. Dans la zanzele. Est-ce que on ngoke na ngani. Connais mon gars, na la non. Tendresse. Awa Chibasu. Ah, clé. Comprenez que nous sommes en direct, ambiance d'habitude à Congo. Je vous salue affectueusement, je salue tout le Gaulois, les gladiateurs. Vous pouvez toujours s'abonner. Plus dans la zone, il y a s'abonner. Challenge, plus beau s'abonner massivement. Là, je salue affectueusement. Dieu merci, c'est long. Dieu merci, c'est long. Nivolo Bosso. Joe Maestro, alors, on va balobi pour tout. Et pourquoi pas Sylvanie Mouna Mamamou et tout mes rabats petits, je te salue affectueusement. C'est la mission. Rapidement, on va parler par rapport à Marambo et Zosa la buzz. On est au sol. Nous avons que 20 minutes de l'isolo. Qui va bien sur le bagola, tu fais 820, tu fais 830. Tu es un peu respecté. Attends. Eh, tu as la maloba. Tu as la maloba. Ma champion jamais maloba aussi là. Bateau à kosa les candés ba kosa qui n'apporte ba kanga aussi. Oh sauter let's go. Bino boloba rande mingi. Donc let's go. Auto sala peu mingi. Botan ngoza penake ba artiste fali pour moi danse moi muke challenge tout le monde dans mon bina. Bolo bani c'est ça va to banda. To bandi da maram. Katelinga pantalon ya lich na ngai. Ndeni. Na danse. Danse ni. Ça veut dire yo chimie woni. Ah bola tu fais la maman ya pantalon katani. Pantalon na ngai katani. Voilà. Pantalon na na dikosi. Et là maman ngozi. Baya na ba ngozo. Ne la costa ya ngozo bende ya ngozo. Ah. Do baya ka. Wana bière. Donc on a moni ba mise ba donc dans soana na devisa qui est pas que écouter na ba konzi mais ba ki ya chanteur en charisme o yemba il na ebi mais na dans soana na ebi dans soana tata na suédois kemeka ngono dans ça papa na ebi te dans ça eza dans ni to bi na ngono ndeni ata yo moko dans ya ba PD o ya ba charlatan o ya ba bazwa te na eza dans ça ba charlatan pezala kasi ngona no mona te nesi le colo surtout misala oyo aye ebimaki nde parti oyo ota bazwi yango mpena mo mpena kazaka nde boye aza grande fille na grande fille komona ye boye a grande fille akoma okola akomona baride neti pa mo otya mpe de afort de temps meka mpe ekotela ye awa Chibasu danse mekango nono volume awa mekata wana la fille papa la minto naza danse te naza maramite actualité mo merci to kanga ka to bana na mobimba yena na maramba papa soko sisi betela ngatali sola ba pepe po bango pe na ko betali sola ba mingi te nazalaki te naza mo amite actualité na minto fere mutakai na ko betali solo ya lelo actualité fere mutakangi o betela ngali sola nani Jaël Show ndeni Jaël Show ye libino awa Jaël na ya paka na ela ki ya basazaki maluba Jaël Keba na ebite za batu mibale na ebike za parmi ba question na yo Jaël Keba mama nini ko so bozo luka actualité mbuye na mona propre bosa bono poani na pekisaki Dorcas ayokaki abengi koto asali bomo pekisa awana kosala bona kosokisa boye yo mto pekisa bango mikolo totikeli charge moi muke beti munda bakolo babini bagladiateur babini mpe danse ya buzoba te ya bietiste danse pena ya mwana muke beti awa nazongisaki baartirature avanda nanga na plateau oseka tuka te topesi yo makambo nayebisi arture merci mpo boyoki Dorcas so oyoki te na oya yo ozokebisaka bato
on a pexé qui yampaka non s'il te plaît tout sauter comme moi yampaka t'es trop solide de tout sauf rien yo mona yampaka c'est tout solide de tout sauf rien des propos tennis à langage que sonataire moi j'assume c'est ici na pesi masalanga amarula mukonzi jinya samarula masalanga ya ya loba ça n'engage que moi ngalinga abo amaula za la soka lobby aloba ça n'engage que moi ya comme kotona kisongi ça se peut attambula au crazy te o va simer la propos na yo je dis comment on a répondre docteur s'il vous plaît madame tous à droit tous te point nilité o sauter ba gaulois mbato ba takine bino za ba maniquer za ba kisinjora elle aussi elle fait partie monsieur on parle de elle aussi je sais que ça fait partie de tes questions au ya opposé nga maniquer je sais que au ya opposé nga sous mais pourquoi encore citer le nom de Dorcas Dorcas a banga kit yo monte que Dorcas on a yaki la télémédia qui 3 personnes j'aimerais bien s'il te plaît s'il te plaît Dorcas à répondre là s'il te plaît neti Dorcas à répondre j'aimerais bien qu'on parle madame maman Fofana soki nani wana loko abenga ki Dorcas a bomai moto na bolo meza caméra na lobaki na obimika ka vitanda kote bagolo bayebi Dorcas a bomai moto nako bimisa makamsu te na batutu da babomi moto akura bomé bongo yeso ki ndani oyo to tangela ngo obanga ndeti nini bisanga na kabelo na tayi na tana non na lobby bongo OK ngala boyka donc asia ma papa onyo so yika do aya lobby ni kabeti yo dans un flair d'âge il y a déjà un qui est vers fin de la carrière j'avais le chaussure j'avais loin la fille là donc au moins il y a combien de fanny tala mwana na bisi tala mwana si yoka mwana tala mwana bo contrôler c'est na bino hein c'est ma bête donc ceux qui vont contrôler c'est boye pas papa vont contrôler si ma papa wana ceux qui benda ça fonctionne aussi de popoter non oya maman le popoter o wankanda on a kufa déjà Rwanda donc bana ona mikiba javel wana il y a 100 francs on peut ça te malamu na kabana sombata savon munganga na sama kambo donc il était donc tant que vous avez fait parmi les champions il y a toujours un champion c'est-à-dire donc faire rigoler champion champion na champion na Yesu batala biso to ça na ratissage to raboter donc to retirer donc kaka to longwati to désabona rabela wata yake yema be makana succès total et vous allez tikala un bébé au dos ne sait pas un bébé au dos ne sait pas que la route est longue et puis gatondisi un bébé au dos ne sait pas que la route est longue parce que ba memi na oyo po atanga papa memi ayo baka teke mtuka papa zo souffrir papa memi amoni ozo produire na lokote hier on va nga buka matede mais bino pe obeti stade de Marty après stade de Marty bol nga bo betel swap to beta beti sous stade ya Lumumba la matede wana tayi mo mai mo shikito kuta betango kaka shikito beta stade wa shikito betango déjà tondisa donc il y a personne na comprendre bien il faut batsa na shikito hein il faut na shikito na mon émission moko ya kala babundaka na shikito shikito pesa ba corps moko anga buka ba cote na ndenga loyimbo te ya loba na ma respect wana mutu na biso to bumaki déjà moto te to bumaki moto mais soka ko mokende ba papa loba mwana soko moni motalaka kozala presser ta kosombela mo matela peut-être ça ya ba poisson salé tala lelo ndeko te to pesa la ndemo jeune fille azoboyela ka papa wata to tshaya pe ma ye ata bo pemi mais ape manano amela non ya pe mana yo garder bébé quoi luka ki succès ici to pesa ki succès non succès yo luka ki ici to pesa ki aye wana ma bobino bo pesa to pesa ya moi atie moi ba tout plein na matadi ko buka te so ameka ko so maka faire tanga zo succès te anga zo actualité ta za ki sur actualité tanga lo bela ni pour actualité la mitu za ki faire yo kwa kanga me faire yango no monezo ki OK beta bercy yango tolobi te si akangami yaya te nakangamaka yaya nakangami ye lokola sonzo botikanga ina yemba wana héritier mutasa bon aye na scusa c'est-à-dire scusa nakangami wasona ki
Nakebre, scusa mi. Bato ba oteke bino bo banga bango ba manike. Ya Sinjora. La ba santé. Les bino ga hérité wa tana ba santé. Soko la bito so banga bango mabe. Poser pena question na biso. Moi si ye. Oya moni aza moi si manike abimiawa. Manike a traité. Pour ça vous répondre. Manike a traité. Qui? Moi ça papa Hervé Molonga ni papa Hervé. Ketchel, Ndumba, Bino Bozabo, Bolo Baneta. Na vous rappelez le Romoro qui nous a porté parole à Jet Set. Ouais, vous avez communicatrice. Voilà. Mais je fais même pas partie de ma communicatrice à Jet Set. Mais tu es la fille à papa. La fille à papa. Ok. Maintenant là, je suis comme une femme. Je réponds maintenant comme une femme, s'il vous plaît. Ok. Voilà une femme. Voilà une femme. Tu as battu boyo mona bangombe de to vanda. Masala na to za bien pardon to be bana na kata to. Ah ok, moi na souka c'est bon jet fille. Manique de John. Comment Rwandais? Le la Rwandais. Mère aux amères à Pouloutou nanga. Nazo boya koloba, nazo ya na moi respect pour oza mama oyo. Mama kala. Oza ya même ya mama nanga, pour mama nanga za 75. Oza ya même ya mama nanga. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas droit de réponse na yo, je viens vraiment, je te réponds poliment et sagement parce que na banda ko chayo mère pena likolo ya ba mama, au moins pena likolo ba sero nyonso basala ka banalise. Mère yo pena na chayo likolo wana meto longoli no place wana zono kiti bana me. Mais yo bino bakolo bela muti hotel mate bino za la raza. Kita bana ne bata TikTok basala ka so kiti mama atana ebonga fana eko makie boko mo pesa ba rapport eko makie komi na kinbwe na tcha lokolote bana na zone saluté. Je connais votre maman très bien, maman Véro. Maman oyo akokaka tamsusu ko pesa éducation to zwa ka libanda. Mani de John. Maman Véro oyo tamsusu alati teli ana kata bureau message ko meleke non koko na yo moko boye akobimisa ka vérité na boyi. Maman abino za camarade koko na nga propre ba poli na 20 quartier imo Congo. Donc wana pena na oya no na makambo etali famille mani tika ko ba faire pardon. To boyi na biso to boyi me akeni na. Mais là ba plan na yo, mais là ba plan na yo. Soko yo zami na mona osombela yo. Lisolo ya obetela nde ba amela ba plan na ye ba omoni lisolo obetela nde ba batam suna na ketchup azala ndumba nga na yebi yango te na kokobeta lisolo wana muto biso to yebi to tanga utsa ba chicken otangani na chicken histoire première femme première musicien sa femme elle était petite à Kinshasa moi amoka tombola boye batanga pe ko mwanana muto bati ba pesa église siko to lobela ngoti to tanga na ba chicken biso to beta histoire wana te to yebi yango te biso to yaka to lobi makambo na biso to lobi actualité na biso mais ce ko yo luko bandolo ba makambo moi ça fait en tout cas la femme de frère se respecte beaucoup hein. Moi si au moins il y a yebi mani ya yebi obi bisela biso na fana ki bomi kolele ki na tikala na komona na komona komona ndeko Abraham ayaki wana wote azala moi sinanga Abraham oza grand frère nanga tu fais partie de ma famille côté papa de ma famille de Newad de to ke na ndenga mabe yo to ke na ndenga mabe ya nanga yo mona mwasi batu wapi omona mwasi batu wapi tozala batu poni bosala bon pena toke na ngona bien une femme qui serait à part na rolonga ndeti mwasi ngani à part Terry Alino na pata c'est tout nana mwasi obimisela nga to aleki mwasi affaire na mito donc Terry Alino aleki mwasi affaire egola na lobi boye oba part on est dans la chapa na pesi ba maman wana nde respect ba genre baso ba se respectaka ba bimaka na bêtise te baso bana passer ya mabete passer mon propre qui tombe moi ça fait moi ça fait na notre molish na bêtise non l'autre moi ça na oui ça manque de moi ba manque na yebi été ça que seulement autant moi ça bato ba opesa mobali ali comme suba benga yo ba no ngam yanga tunit non non moi ça héritier otana na yebité ya so na yebaki nenga ne tu yebité to sauter pe kala makambo ko kotisi OK donc na ça yo yebi trois ezarachi faresi et chabali wa bo libala na yo kenda ki ba robali sabato msuba za na ba copinage so baza copinage yo zo bimsa kombo msusu azala moko ya kotsaki ye msusu ka sapa kotsaki ye double cha cha silisa mambo bandolo
osilisi toye na ngambo koto ntango oyoka manike atenir bapropos mwa bongo yo atanki ebataringe pupitre faut le baro bien il ngana koloba eloko te mpo manike ndaza bongo ana manque na ya sous-vêtement brosse à dents nutrition donc omona ye boye kimbino na ye ntango ozobenga mwasi ya président na ngai faire ebola oyo nga mokala na ye donc obengi ye ndumba je ne pense pas que donc awa nakotisa nyonso je me mets tout à couper moto ayebi mwasi ya fere baya ndeti mani kaexplike nga azaka ndenge nini omonaka ye na nganda na yo ya drogue te omonaka ye na nzela okenda kosenga te na baorchestre na mino ayaka te na appareil nono apparaîtra te oyo bokoma omona ezaka cache ne na linette ya noir na foulard depuis matangaki bango tu bakomaka bongo donc omonaka makolo na ye ya kitoko omonaka santé na ye ya basi ya kitoko omonaki lesbienne ta otambola bapede na nsima te omona ete omela shimbo nde bomelaka babiloko na bino wana donc faut ozala na mwa motu na yo soki ekoti mwa farata fo bavide vidange wana dale donc fo babenga salubrité baya balongola bosoto eza na motu na yo mpona mo farata ezwi mwa trop donc nga nako répondre te yango moni toyaki na petite sœur po répondre totala taille na yo bimiselanga photo ya temps ozalaka na 20 ans nayeba ata kitoko na yo mpo nazomona nyonso ya yo eza mabe donc eloko toko rattraper chez eza te soki ezaka ata kopa barin mais yo eza les seules victimes oyo bakozongisa na bakinaper pour rien na yo mpe na ndimi teke ezaka bien donc oza motu moko boye komona yo boye oza lokola ndoto ya aveugle ozanga moyen koexplike to baba ozanga moyen koloba na bato donc nga na korépondre eloko ekokufa alobi te eza loko ebembe etelemi boye na mai ebembe donc elobaka na bato kotala ye boye wana eza aofinisa mwasi ya mokonzi na ye place asala mosala po ye aza première femme oyo bapesaka couronne na bandumba bamorisette bazali bayebi masolo na osola bavirginie bamarula batutu ya ville wana bayebi masolo na osolola aza première mwasi oyo balatisa courant na bandumba na ville na biso ya Kinshasa nana muchope nana muchope on comprend donc ye manike nga na kosimba bino na kosimba ata na bagan pona na obanga opesa nga microbe na kosimba ata na bagan ya dada mundo sabi makambo na osula na koyeba ndenge na rattraper pe place o melaka biloko na nga na omona yo soki ekosenga mpe na sepelisa ata na eloko moko na osepelisa kosepela eloko mondi na osepelisa nga loboko ezosala nano maza aza mama mwana aza na prince babia fo bazala mpe na bana soki baza bana mibali te baza bahomosexuel na obeta kaka nani homosexuel na kobeta kaka donc abimiselanga bana te ke mwana azoya lokola fiston makomi lo afille donc abimiselanga fiston abimiselanga to philosophie te o philomène abimiselanga mpe na fiston abimiselanga princesse te abimiselanga prince so abimiselinga prince na obeta abimisa princesse na obeta nasali 8 ans na judo me na gagné aka na mouvement moko wana mouvement ni aka gauche rapidement oyebi kaza mama ba prince maniki wana prince babia star na opolinga mingi prince babia nana tobetali solo bo na episode tolingana te batebele balingaka ye na epe yo kolingaka na epe yo kolingaka na voix nini na musique nini na voix nini ayimba noni ayimba noni yotali baba nini ya réseau mo esalemaki atende bato tu baosepela osepela baosepela nini yo sepela ate ntango oyoka alongola bioka papa na laissez les morts enterrer leurs morts bavoix moto aza accès ya kolongola bavoix ya bato bakufa ezaka affaire egola donc laissez les morts enterrer leurs morts donc papa na ye azalaki na mosala wana te papa na banda kotambola bitambola tambola te alia boye asenga boye omoteli bumu mofimba ekindikila prince babia pa lobaka ayokane bamizika ya fali pupa yeba ta nzembo mota affaire egolo yebi yango te ye ntango ofere bando oyemba ebotami te ye na wana na berceau akolikaka mingi te abandi kolinga bakati ye mpe mosutukaka mingi te ya mwana nayebi vi ya ndenge mwana abotami akoli donc anyokwami koleka mpe basere mosusu basokolisi basani po azwa mwa fufu mama mbongo tu bapesaki ya ndako mama bango babima na Karine yozo asokolaka sani ya Karine kosokola basani nga mona puta ye pa Karine osokola basani nani osokola basani prince
sokolela Karim basani tina ba collection ngani mna yo pekisa nabité Karim ko dimina mutu tina niveau te et puis ça mona ba to sokola collection ote et tchangwa lingara landa ngana même sabe saki mena mona ka susika ya vina ngababia nabité ko sokolise sous collection te na ba o ya rouge pe pesa ya sokola habité nyo so sokola ka donc musala ngana mona ka ya mona me ko loba o soki nini te Pezaki ce Karine à la lia à rouler la tête sur courant zati climatisé moi ça y a été à quoi pour la Karine à vous payer ça mon pépé on paie ça mon pépé ça mon pépé donc azam mon ça mon pépé déjà on chute petit à petit vers la fin mot de la fin par rapport à l'émission à Wachibasu et puis ma dédicace rapidement voilà plaisir en tout cas mot de la fin dans les athées pour quand les anneaux macassent Kanda contre Nani. Maintenant, volume, on peut te. Nazo ça la fière. Tu peux. Si quand il y a ça la fière, azan na bomoi si. Yazan na bomoi si na kati boye. Non ça fierté. Yo di kana toka kata yo mona kata plateau na toka kolo ko bebia. On a boto libino bilamba bo bina na nini? Bukatinga pantalon yo fo do to samba na yo. Likamba pantalon na ngai. Bo pesa nga pantalon. Ils ont raté. Yo ko defa bilamba ba. Est-ce que lamba ko defa ba dimina rango? Mais dimina yo nana défini bilamba. Mais je no bo mona na ba TikTok azo bina. Okenda ko sona président yo bisenga ko solo la. Okomi kuna wi. Na buka na lokolo. Biso mesa na bizorbi. Donc c'était la madé sobana mot de la fin mais besoin na kanda. Mabanga pesate pour na kanda. Il y a problème dans les arabes que tous en ami bad. Manique de John mère na yeka na vandelione na kitio. Tika pena kombo pe ya Karine. Parce que deux obéta pe mabe au koti penati na mwana Karine mwana abotami azana mukutu ayebi kuyo tata na no chombo te eh wandokia okoti sa mwana mère yo okota kombo mwana esa bien donc so ba vino te na poto ngo so penati ti vanda pena lo mais mwana na obengo koko mwana na pena obengo koko mwana Karine tika pena kombo mwana esa la pena beto so la makamna biso biso bato yo soko mone boya bo répondre nga mwana na yo problème te mais tika pena comme mwana atchape kabelo so yo répondre yo bisa bien que atchape ya lobi na jier atchaka kabelo tadi na kutika mtu polele po nani akufa babenga ke nani Vuluzi ndakufa na mwa woche eni Vuluzi za mutani ngana yebma akamuta bakoko mot de la fin salika akeba robimisela arobimela pena ba salle de bain la salle de bain nzoto ni na abi mot de la fin rapidement on va dédicacer maneke omo muninga zana na bomwasi ana flair d'âge yo nozo batina bimisila ngata photo na yo na lula ata mbala moko na vie naza yo lula oti donc na lula ata mbala moko na vie bimisaka ata photo na yo ya 17 ans ata yo zana ona ndinga Zaire pona bi yo za camarade ba mama Kanzaku ba mama Movaro donc yo za parmi bat baza olo Mirinda yo lo Pepsi Mirinda na kata ba Fanta donc o Pepsi comment est-ce que to elio no Maltina on comprend yo so la Maltina yo Mirinda o so na Maltina donc biso so na o te biso Coca-Cola to so na o te to zio kaka o monde yo wa Mirinda ya publicité boube yo parola movati to zala kati Natalio le susu o lo ba vera mona yo ki mawa soko lobisaka Cindy pour y est déjà comme na suka na école Kara université de Kara raka to tikala na directeur Ferregola na promoteur na biso Rais Kabangi na école Kara Cindy azaki wa madame mais to longola ki po yonde muto yaki oza longola Santa provoque Jésus donc tu as vu la provocation na yo tu as vu ndengo bandaka tu as vu pour ça eloko yozo lu ngalinga lo no betonde muto tinde la loi faire pas donc au comme lo muto tinde la loi faire pas mais peut tu vas faire part aussi donc au kufa ne oté sala yo ba mema na poto ya ko diembela wana mais soki obandi ko simba Karine ya lo simbinga o ba journée c'est belé ya minene ya mabele solo bo skizinga donc na simba bango pona Karine donc ce qui yeli makambu ya Karine eza loko mi ko manquer nga respect ko Karine am oyo abanda histoire ya makambu Italie to pesa e chance to kenane ti ba Afrique d'ici to pesa le meilleur par rapport à Joye na ngulu na biso lisu ken piano pour ngulu na biso ken piano biso to pesa premier voyage à vie na azo mata na avion obanga
escalade nde kitaka boye abasimbi biso na maboko ye na okweya rabite okweya te tu vas pas tomber donc ti lelo bakoma bajikin bakoma mpe koloba donc ngai so na ye fo bokangaka baminoko na bino bobrosaka te mauvaise haleine donc boyokaka donc na bino tout javel nani do boyoka bofongola matoi boyoka c'est moi qui parle attaque un vrai bataringue na ye lisusu na ba journaliste ba songi omoni ngai ta on akutana na papa Hervé ezaka na chroniqueur moko te ando pesa le maire ngai na obundela papa Hervé na propre effort na ngai nazoya na TV na olobela so mona ka le ba saper ba ya na nga ba papa Hervé parce que nga na exista ce qui n'existe qui jamais bako ya penda ko omona amde ndako na monsieur zaka saper ya ka kuna ya kati pour saper existe raté kuna ya ka ba maman na ba jeune fille donc kuna ba Kardashian na ba Kadi Jolie donc bateau yo bazo s'adresser na bateau to ko bengaka cordon ko benga bateau bazo luka ba benga po ba lobaka n'importe quoi nga na mwana papa abiso na ka mwana mama abiso 49 pays na makambo bilamba famille za na poto leki oya na mboka na ebele ngata bino boke luka ba mbongo boke ndaka mariano batinde la bino fufo ya bazaïr nga zela ka bilamba na agence Lambert de Paris aïd makambo on comprend donc tant on a yaka sobo mona la tela mba rouge bo fo kebaka po pantalon nda ba katingango dikolo mutema nanga bolama finga afirme na defisa ki bilamba akiko bina ba dans tia passo du pantalon tozo samba na maître koko ka ige kase ba makambo hein donc to ko samba na bango malembe junior malaisa bira de prince des amunda ya chirigola Bionique gola orli gola donc famille gola maman Marie Makiese maman abiso ah wana zaka meme na bino on a bien maman donc on a bien pes donc bazora temps bundela kaya na yo kotika yete donc ngaso na yo ka da maman Marie bongo yo ya koloba ni na so na talie musupe okomi na o cha donc nga bagi munte on e ozongela nga cha donc faut suka bon par rapport à l'actualité il y a jouabilité. Ok, merci. Il y a 2-3 mabanga rapidement. Il y a baga na kanda bokate. Après si mes respects na général manager Clovis Fimpa. Il y a pena bokake lo ya golanda bokaka le général manager Clovis Fimpa général manager Clovis Fimpa le radio prince des Amunda Fimpa. On est arrivé à la fin, c'était là l'ambiance. Bateau tout balingangai, go salaka ande tout salaka. Hein, maman Odette chibambe femme d'affaires. Et puis mbongo maboko banki. Venanga bistino bilele quand elle a la zone ya bilamba Martin Masinda ilamba na ilamba maya tomo maya moto toza kozela kaka ya ba griffe. Bino to bolinga ngai madesu na bino yeyo Rwankanda na ozela bino bofinga ndenge tu bokoyela ndena kozela bino. Boko sanga na koluba ngapi na kosa bino na kondima les 30 to kutana na bola tapé bien isongi songi botonga na bino mais bola tapé bien ba pampex te bola ta caleçon wa mibali faire rigolo panzela biso wana pour yebi force na nga na mambo Italie yebi force na nga mukuwa moko na mambo bilamba ati na chaîne borno mona kaka ba surprise kaka na ko beta kaka. Ok, on est arrivé à la fin de cette émission. Un grand merci. Na bato tout balanda biso na babonné na biso na pesibino bambote belé challenge ezaka ke to comme na 20 ka bomo na maramte au changer mamte ezala sika vraiment merci na grand prêtre maya moto maya tout motema mantimba manzuzi pe na baxelo bambote no ya mwana. On est arrivé vraiment à la fin. Merci na bato tout bazuto landa biso, on se retrouve prochainement. Merci.